Moni, ngai déjà, période où où j'avais senti qu'il y avait vraiment de la jalousie, les amis avec qui on était, chanter envers ngai, oui, je te dis la vérité. Chanter en termes na otanga kombo ya mutute na bikaka mitema mabe bazoe bela bazalaki mitema mabe epoque na biso wana ya 97 wana kimotema mabe ndenge bavandaki na Kenya kuna balobi bango les 12 apôtres. Donc c'est comme nous on n'était pas considérés dans le groupe. On se comprend. Groupe wana kaka ozoro mona wana. Après je me suis dit non, moi je me retrouve pas les 12 apôtres. Oh bah les 12 apôtres les loto suka ba apôtre musuba tikala ba tête ndika na kisasa. Voilà. Donc cela veut dire il faudra pas qu'on minimise Ramutu. Comment on a Ramutu te ko diminuer Ramutu ba le bikedi. Ba le bikedi na bakuna. Na koyemba jinesi boyeba dinarango namela kate nameki komela pona langwa na langwite nabima kate nameki kobima nakokite nesilo sembe mama vocal swalaki yokoma kosomba biloko miswa kokangama yokoma koboya na bambongo ya sanze mwana mama oyebaka o nalingi yo zonga yo konsole. Mais entre-temps, dans ce temps-là, nayaki na danse mo comme nango mampeso. Eza danse bana lingwala. Parce que nazape moi na lingwala. Donc eza danse ya vie na mo boye Emery Mwamba. Yende mtala ki créateur à danse. Parce que moi lingwala bimsa ba danse neti kwasa ebima na lingwala mampeso ebima na lingwala mampeso eye mampeso yayo. Vous comprenez? Donc ngam tunayaki na danse na fait une longue histoire na longue histoire wana na mboka voilà wana mboka donc ngam tunayaki na ngona pesa ba animateur parce que moi na biso na Victoria yala ki kinga ebisa biso soko mone lo moi malamu zo sama na quartier yaka na moto ofula ngo eza lokola bana soko ba kiwanzenza eza lokola ba net ba langila ndenge eza lingala moko oyo mutu na mutu pe a contribuer azwa mo vocabulaire mo ya côté na bango ya quartier na bango aya na ngo na kati ya mouvement yango mone sala langila mais kolo langila la vie na biso mo ba kufa la même attaque où tu as dit ki muntu donc il faut se transformer parce que groupe on est là même attaque na otambola logique ce n'est tant au comment l'air mo bugi peka l'air mo figure marqué on se comprend donc eza ba Stade des Martyrs King Abi no beta na Stade des Martyrs tout le monde le prenait pour un fou. Oui, tout le monde le prenait pour un fou. Nabilo ba musicien. Même Bissopé to maintenant ba tobi mais vieux ça va pas, il y a un problème. Pourtant on est ici. Parce que vieux avant 17 ans n'importe. On a dit ça donc moi ba repère ça perdu mais comment se fait-il il s'est dit qu'il va jouer au Stade de Martyrs qui a une contenance de 80 000 personnes. Mais attends, c'est la folie. Même Bissopé to là qui tout. Mais non, mais vieux zo mais ma biso. Tout le monde quand va le quoi maseki. To côté na stade non visite à c'était le jour même du concert to vandi na nini na kati ya loge bandi ko kota moko ti na ndenge bomona penake non stade penake non et tonda na ndenge na ngopo parce que période wana omoni population ça augmenté au fur et à mesure avec le temps na tango biso to betaka martyr biso to lobaka ke to salaka plein. Mais après, il y a eu aussi d'autres artistes qui ont joué bien après nous. Au moins, chaque contexte, il y a un makambu, likamoko ya sika. Voilà. Biso tant to betek na Stade des Martyrs, il y a la guitare qui va tirer podium, tomati na podium non. Il y a les instrumentistes de balai na likolo na podium, biso ba chanteur to la qui na C. Hein, on se comprendre. Et puis batu bafanda qui vraiment na C hein, bafandi na C pena na pelouse wana ti likolo donc ce tozu batu wana to tie ba on na sima podium. Bakoka pe autour de sa stade plein. Voilà.
Donc, Bisso Moutoudan, moi, Denilson Lutula, les Matelo qui vous parle aujourd'hui, Nazali, le tout premier chanteur de ma génération, Yakoniata. Stade des Martyrs, on a Kobeta en tant que chanteur, il y a la Camagnol à l'époque. Mais le Kourana, Batebele, Balobela, la montée. Parce que Binomo Bozo Bomba maladie. Batebele, non, les gens, les camarades Bomba maté. Oui, des fois, il faudra laisser que les œuvres parlent d'elles-mêmes. Mais là, on a constaté non, ce qu'il faut tout obligé. Ouais, il faut tout le banarolo bananenga bien. Boye bayango que moi, je suis le tout premier chanteur. Oyo a Betty, il y a Victor Eleison, Oyo a Betty Stade des Martyrs. Et puis après, bon, qu'est-ce que nous sommes là, Sima, Banim, Balongoli Fous, Balongoli Koba. Balongoli Loko, ah non, et puis on les canards. Ceux qui écoutent, Betty. Ceux qui ont Betty qui ont ôté, nous tout le monde a ligné causé. Mais le quoi? Ça sert à rien. Mais non, ça sert à bayebi guitariste moko bassiste azan États-Unis. Aux yeux animateur moko azan Kisasa. Comment animateur à mon avis? Azan Kisasa. Comment on est animateur à Victor azan Kisasa. Balangi combien na période na biso? Balé mi balé. Moko na bango. Moko za nani? Moko na bango. Et moko na bango za nani? Ngabe na bossa ni moi za nani? Tena olobate. Batanga komo na ngate ça sert à rien. Voilà. On Ezaï Guimolerte. Ah, autant y comme on a. Na mon frère Abel de Charme que j'ai salé. C'est comme un animateur comme Kimio. Papa, est-ce qu'animateur on attend à comment? Peut-être à Bandota. Est-ce qu'il reconnaît même que notre Denilson a la collègue? Mon cher, il ne faudra pas tout ça la hypocrisie. Hein? Il ne faudra pas tout ça la hypocrisie. Ça t'engana ya kana parola kabino mafuta bin. Non. Ndenge bozala ndenga na ozala. Bokomi na Kenya, ba Tanzanie. Bakoma na Kenya ngana kenete. Basali o bakokai ko sala orchestre producteur Akimi bango ngai concentration ti ba masa pene yo pesa mna ke non ba ko sala ngali ko ba bengala na chambre. Na bima na ngai pe. Oh oui, wana via za ki. Oui, via za wana. Na moni makama na mona ka juste na ke ben na ke pas vieux mambo. Na ebise non talabo vieux mambo bi non ke non mona vie na orchestre. Na ke mona vie na ebise via bi ke non mona mambo. Ngabino do ba yoyo na moni na ndenga na sur la place arate. Après ça les 12 apôtres, je préfère partir na claquer porte na kenanga. Je suis parti na ke Big Stars, ba yambinga pe bien na ba papa Diallo. Na obi période mo yangia manda la tamaske. Do sora bimi na libanda azoko ko supporter les sous tongo plein ya osakanate. Aya ko tuna conseil pa kulutu dai. Abi vie nazo comprendre te. Soki na bimi donc plein wana nazo koka ko supporter en hôtel nazo koka ko tamba la besoin liberté ma afin na besoin liberté mazo so en hôtel donc viangia ma akoma iko bima il faut bima na butu tango batu moi vigilance et quoi yangia ma il faut la ta masque donc il faut tu vois c'était ça aye ko senga conseil pas kulutu ebisa abile kinanga au monde succès ezalo kwa libanga mo ya kilo memi na mutu. Et même on a gauche au Kenya, on doit toquer dans une solution si mal. On toque, abi même kolo yo ozali bango wana kitisi yango okokali susu kotombola ngote. FB100, le spécialiste de l'événementiel. Pour tous vos événements de qualité, par des professionnels, avec DJ, équipement, projection de lumière, feux d'artifice, fumée lourde, rideau LED, gâteau d'anniversaire avec chariot magnifique, service traiteur à la demande, piste de danse, proposition d'écran géant, photo vidéo, des caméramens spécialistes, des professionnels. FB100. Bonjour, Naba et Abisso et Image Prod. On est sur la Abisso na chaîne Abisso Image Prod. Et ça bon molobel na bino pelé en fond garçon de disque montalota micro na baba kande na lubaka. Vous abonnez massivement à Image Prod. Merci à PDG Faya Basket. Merci à Emoko Jordan Mizo. Na bosanité famille nyonso ya basket. Na bosanité Guy Basket. Na bosanité Héritier Basket. Shango Basket. Sans oublier Dadi Mavungu Vungule. Ya Guy Basket. Dadi Mavungu Vungule. Na pesibilo nyonso beauté. Lelo nazana nani. Lelo nazabongo na chanteur, compositeur. Aza moko oyo aleka na Victoria Eleison Bring Band na kombo ya Denilson Lutula.
Tu ba combat Lutula les andeni parce que tu ba qui mon papa Zala qui na combat Lutula beta pe na Victoria Election yepé aïe na Victoria Election. Bonjour Denison. Bonjour Tafumu, bonjour Nabatonio sous la zone de la en ce moment. Et voilà. Bami ba musicien qui était ba chaud yo mali liboui. Ah ouais. Tobandi ka émission sikoyo. Tobandi émission sikoyo, tobanana no kopesa na no bato bazolanda biso en ce moment. Et puis après, au fur et à mesure, avec le temps où on fait la peine, ma solo, bon après chaler au côté c'est le début. Et ça, le la moteur à motuka, sur démarrer la moto qui n'est maman à vive allure. Donc on bandit dans nos chauffeurs dans nos moteurs. Et puis après, progressivement, des voitures commencent à vitesse. Donc c'est ça. Ok. Denison. Na mikoleka ki na benga kiyo oui ou bioza ki na problème ya deuil na kufa ki na kasa famille vraiment merci pour la question to kutana ka ni sengobi ba misa ba master nazo funda peleta mfumu alo ba ke non biso ba misa Victoria tolinga koleka na télévision te mais ngai asala ki ngana na pelte même quoi tanga salinga réflexion bisinga lobi est-ce que ko ya koleka mais pourquoi pas. Parce qu'il y a actualité Zali, mais Nazala qui a empêché, il fallait que tu tournes la semaine passée. Nazwa qui malheur na katia famille nanga, je crois que mon qui n'a pas réseau. Évidemment moi et Salama qui n'a niveau à Londres, donc j'avais perdu mon jeune frère Girbo Lutula. C'était mes condoléances. Merci beaucoup que nous avons enterré ici dans le cimetière à Pantin. À Londres, mais non à Koufaki na Hollande, à Bané à Londres. Et puis après, à Koufagine en Hollande, et comme la grande famille Ezali Awa, il y a un autre Sengaki que Tokundae Awa, parce que les Botagnos sont la plupart Ezali Awa. À part Baobazan à Londres, Baobazan en Belgique, mais Ming tout le Bazali Awa. Ok, voilà, courage alors. Merci. À côté de la musique, il y a côté de la binopé, il y a musicien. Mon copé, ou Azaki, mon petit guitare, mon nez, auto yeba qui n'a pas moyen Alvarez solo, à Betana F victime. Est-ce que vous avez qui tout Sangango? Oui, na Sangango, bon, vite fait, hein, na yebi moi muke. Mais mingi pensate. Au moins tant bango baye, babandi ko beta musique biso de ato stobima ekin. Tous allez déjà comme toilette de bakoto. Et en plus de cela, bon, on yoka parce que balobi artiste baye bakaye na ba œuvre na e. To karaba disque beta et puis bon, voilà. C'était un très bon guitariste qui avait aussi la carrière et l'avenir. Et bon, il y a aussi les lois à les sous-souter. Et puis, nayebitan azalaki na Angola, abane ko fréquenter famille moko nayebi, donc belle famille nanga, famille abalokanga. Donc abane ko fréquenter, abane ko encadrer chorale o ezalaki kuna, mama Chako lokanga na pesi mbote. Na mobile na papa Lengos, donc baonde bayambaki Alvarito na Luanda. Et puis Alvarito abimaki le sous Kine, bon batikala est toujours en contact. Et puis bon, tu es pour apprendre les Luanae, tu aussi na Benzamba Yambaye, après sa place de choix. Voilà. Denilson Lutula. Tu es biqué so betano liso là on met to betantara oza image prod par PDG Fire Basket. La chaîne Oyo et l'équipe la chaîne Ignace en Europe est la numéro 1 Oya Boyango est allié donc est un le solo Denilson au côté Victoria de là la mémoire na Victoria nga mutamema na Victoria zate mutamema na Victoria zate nga Victoria bon déjà au moni na komba balutulanga na la 5e personne à sala musique. OK il y a liboso ya laki oncle Nabiso Edo Clary Lutula abetara en African Jazz. Je crois que ce que vous savez la recherche pour Mona. Et puis après kozwa Paki Lutula abetaka na Yoka Lokole be isifi Lokole be Yoka Lokole après betaki pe na orchestre ya Papa Madiata. Kozwa pe lisusu oncle nanga mususu Papa Madiata anda la président. Voilà. Oya Nganda Bisengo na Barubu na kilo, je crois là il y a kilo ça si je ne me trompe pas. Après kozwa oncle nanga musuazala en Suisse et j'aime Lutula Jenica que je salue avec sa famille. Et puis après kozwa Ogi Lutula wazalaki guitariste ya Victoria. Donc on a quoi deuxième personne à Victoria ya Balutula pour intégrer. Bon pour intégration na ngi la guide no moni
King Kesser a longwaki Kinshasa en 1990. Ndenge tolba na français sur la belge donc 90. Ba sali 7 ans na poto. Ba bengi yango 7 years ago. Okay. Alors le groupe Victor ezalaki lisusu ko evre na poto te parce que ba tumutu na muta salaki nzela na e. Et King avait l'initiative à rajeunir groupe ndenge baninga na nyosto ba collègue na ba salaki ndenge kulutu ko felo mida salaki ndenge papa ba salaki ko rajeunir groupe et du coup yaki ko zwa biso donc ba salaki carnaval tant ba kitaki c'était un dimanche ba ne ko vana na intercontinental carnaval pardon o ba salaki na Marie Paul voilà na wapele voilà wapele ayi ko zwa vina ya Chabwala basali carnaval et puis après point de chute avec un hôtel intercontinental déjà à cette époque là groupe Ebanay déjà ko créé groupe Ebanay a créé Dream Team par Kulutu Mambo de Panama que je salue to benga ka fondé OK pour parce que ne mutabandaki ko recruter ba massa pas kabola peka bino mais to beta no pour muta kabola peka atum sutile ba ya poto teliko na ya ba souhaiter si bana ba Angola kuna yo tantôt Kin tantôt Angola bon c'est la vie ça pas le groupe chante ba repêcher donc Lazare sort ah ta fou Pélé donc moni ngana kenega otala oncle nanga pour parce que à ce moment là na période on a bané ko beta en orchestre Meli Melo il y a Sejoka Wachomba mon vieux que je salue qui est convalescent na kenepe otala na kin Meli Melo ya Kasavubu non Lingwala donc yem talaki auteur compositeur banze boloko la Mokolo Mususu ba Belami de Wolo ba Liwa Bouddha de Wolo voilà OK des pharaons la Bouddha de Wolo ye kwa keye na silisi banda kwa nzambe moteme bongite wana tu banze mona Seliwa e dinanga terminuse tout le monde descend na seama beleo Mokolo Mususu ngana kokanisa asala banze bebele donc Shockstar donc voilà Azalaki guitariste na Shockstars et puis boye ba ke yem tabeta banzembo King Kesser sala na pota ba Willow Mondo oh Willow na ye Willow nanga do ba sebe na nem tabeta na boka mwanzambe ilanga oyo nalona mwankala ebimisingu bate aridia tovaninga na yo Aridia. Donc, okay. C'est un monsieur qui ne parle pas beaucoup, mais il a vraiment beaucoup de travail dans les autres. Donc, on a kené la vie dans Ogilutula pour parce que non, place Bazalaki logé dans un hôtel intercontinental, ouais. Bazalaki logé dans un kené na ben moi t-shirt, moi basket. Voilà. Il est pas outagi poto, qui Venabiso Malembe chant El Chanto voilà Pea Sonam Ogilutula et puis Nayemo King Kesser et Mena donc les 3 administrateurs et du coup chambre ya vie Ogi et Kangamakina ya King Kesser na sanga bi mena poto na yoka ke ba sanga ke comment oyemba ngabi no vient na débrouiller na ngaya wana oncle na mta sanga Ogilutula sanga bi non mais yo baby singa ki okoma koyemba bangabi no oncle na débrouillard na ngai na débrouillard si on a bauté ko sala album ya succès fou donc il est comme c'est un guitariste attend na guitare na c'est son bébé abandi ko kotsa nzembo ya milonga kwang na kwa komi mokanda sengi nanga na sombela yembwa na sombi mwana tindi asepeli mingi ya salifeti noko akotiza mbai. Vu ma qualité à voix King Kesser Ayoki, aye ko région d'Abisso, na quatre chambres parce qu'il y avait un mur de cloison qui séparait la chambre de King Kesser et la chambre de vie Ogilutula. Tant Ayoki aza mutalito itaye a moni biso na laki na un ami qui est décédé aussi à Tikabiso, Armangolo, moi na Lemba, na pesiba na Lemba nyon sumbote pour passer ngai pe famille comme na Lemba. Donc on a pu se voir au Sumbote. Vietan à Talibiso, botele manan, bino bois ba indoucé. Talibata bien non. Na lagina de faire Mangolo. Il est pas chanteur. Il est chanteur deuxième voix, mais il s'est qu'à Mangolo bino. Naza plus na besoin ba ténoriste na ba première voix. Pour parce que pour ma deuxième voix na groupe il faut les kanga.
Donc, au moins, Arma avait il avait moins de chances. C'est ça le problème. Donc, c'était une façon, il y a le Bakara que non, deuxième voie, Bazala qui pensa na chance mingité à intégrer groupe. Mais on avait quand même une deuxième voie qui s'appelait Ruki Azao. Avant na Rouen, on a PC Mbote Place Azali. Asino Boté le manana taille. Totelemi à Talipé, Marc et tout ça là qui King déjà au Moni quand mon oncle Abana Obeta la Victoria, je l'ai fréquenté déjà. Donc en étant jeune, mais l'air na kola Kindengwande c'était la première fois na mona en plus mutaouti poto. Donc moi fou c'est là qui na kaka. Et puis après Totelemi, bataille na monsieur CP Lisakié. Après il y a eu Sabino, bon moi on répété pas d'effort, on sogi beaucoup ya. Parce que recrutement au salama entre temps Nangiringiri na dépôt donc PA Sonam mon général des fois bien Makanza il faut la Makanza je crois je crois à cause à Makanza PA l'âme du général des fois parce que c'est un monsieur aussi qui a beaucoup œuvré na Makama Victoria, c'est un héros dans l'ombre après ça Babilamba après ça instrument après ça salle pour na Victor et Leison Evanda quoi. Donc parce que King Kessier c'était aussi parmi l'un de ses grands frères. Donc c'était ça. Na yepé mukolo yango sko mutu e recrutant ba bakansake vie au Guinée mutasala ki que bazora na groupe et pourtant c'était pas ça. Nani mutasala recrutant et ali Djuduché vie na Djuduché Drumel. Ouais vie Djuduché Luvemoka. Yana Ogi. Voilà. Vie Djuduché da ina poto. Non, il y a kin. Période wana vie Djudu ala ina kin. Betaki tourne qui azalaki na moi bon il contre-temps azalaki na kin et puis après le King lui avait demandé après ça un coup de main sur qu'on sélectionner quelques chanteurs mais entre-temps le vieux Mamou de Panama avait déjà sélectionné un groupe de chanteurs donc pas un groupe de chanteurs mais un groupe de musiciens parce qu'il y avait des chanteurs des instrumentistes et puis les restes les restes du monde là le quoi ba biso ou taki nulle part mutumo ati au poité le remonter puis quand je suis arrivé non yo ka ça il y a un CC ta fou mon non yo za la même toujours so mazuye yo vika indusa ta fou na oyo biso le remoro boy omoni code ya la qui bien sûr bi code ngo ya la ni via bisenga lobi quand tu vas là-bas ne te présente pas comme étant un lotula code ya ngwa nezala ki ngwa abaki musala na onde mutu eko sauver donc soko kei o mibimisa tanke lotula et ko réussir te sonne rozala yanga na ko préférer okende dans l'anonymat et que tant baya ko yeba ke non oza neveu na déjà on se pouvait et au sala pe honneur ya famille ngai pe na oyo kamna ke non plaisir que non mwana akoli donc c'était ça Denilson okay madame ki place yo lobaki ke bozaki na chambre bo répéter déjà yo ka ki donc là yo déjà tant que lobaki ba bisingo ko moyemba tant kester avec kokota ayo ka ki déjà si c'est ayo ka tindio kende tester test tokende qui en fait tokende qui répétition ensemble avant tokende répétition vieux Abisinga vieux Ogi qui est mon oncle qui m'a dit abi kokende en tant qu'étiquette à balotulate kende kaka bima kaka musicien kaka mais ce qu'il y avait un des artistes un chanteur qui m'avait reconnu oya yeba ki famille nanga alaki pe mwana lingwala yende muteo sama sabi bomoni azana aza neveu à vieux Ogi donc il testé na e kozala e kozala facile kozande mais pourtant c'était mais pourtant c'était pas ça parce que to bandela ki lisusu testé kinga zala ki n'inter tangwa ye to bandeli sous testé ko yemba to yemba ki nzembo yala ki dandi dandi nanga na zwi folie pona yo mama na koma ko vivre longo na souci moment nyoso edit vinange komia mawa murna yona zangi bato bele baye baginze mwana te et ala ginze mo oncle nanga Ogi menze mwana eratarate to beta on ba concert tout et zanze mwana nem te faciliter ki ngai intégration ya Victoria parce que na yeba ki on bato bele baye ba ki monter et puis tant le King aye to yembi on sous ensemble parce que moi que oncle a fait un privilège boyemba nze mwana wa yo bien boyemba na pona kanze bon na yebite je crois peut-être ce ngai pe na lagi na place peut-être je devais faire de même aussi bien sûr to wanga na ngote
Mais nakoloba vraiment 70% c'était vraiment l'effort personnel. Okay. Ouais. Donc nakoyi ko wanga na teke na loba teke peut-être il avait aussi un mot à dire mais na coulisse. Nakoyi peut-être ko bimisa on peut boiter pour passer comme Annette Karake. Ozo favoriser neveu na yo et sa famille ça sert, voilà, ça sera pas bien. OK. Nakati wana ya tango ya kisiko na Victoria wana. Okutaki banani bazaki déjà posé na kati ya groupe. Ba chanteur kaka to lobaka ba chanteur. Moi ba chanteur nyonso nga na kutakana te na banano na ba guitariste pour parce que bon les musiciens c'est les instrumentistes, c'est pas les chanteurs. Nous sommes que des choristes. Donc on a kutaki notre chef d'orchestre de fin Zozo Malaba paix à son âme. Nakutaki Willy Bondaki Bina Filé que je salue, nakutaki Yves Tchoum Tchoum le bassiste, nakutaki Moutabas Azan États-Unis en ce moment. Nakutaki na batterie nakutaki des Patra Signoré qui est à Londres, je salue. Nakutaki Noël Milandou na Congas. Azalaki pe na collègue na Moussava na Lille. Mutunisu nakutaki Adrisha Tipo na batterie. Maître Adrisha Tipo nakutaki na batterie. Pour parce qu'il y a un rappel très bien. Voilà. Azala un chanteur, mais si na Victoria, tu vois, à l'époque on a bandagi Kobeta batterie. Tant que vieux quoi na pota sali 7 ans il voulait intégrer groupe en tant que chanteur. Mais King le quoi que non, Aza instrumentiste, c'est que non Zala na kitiko la mais puis après avec album c'est un très bon chanteur. Nakutaki Yepe Adrisha Tipo. Bon, on attaque chant nakutaki bato nyonso boyebi wana. Na simana Adel Okela wana na yete. Limbisanga na chef Adel Okela. Chef Adel Okela yene mtuto zala na ya on a Paris donc il y a comment lokola c'est notre grand frère. Donc kutaki Adel Okela na kutaki pe chef Adel Okela non vraiment bolimbisi au moins to kotse pena le Solomon na kati wana bon chef Adel Okela pa zalaki na do batonga na kuteba on et puis tous les chanteurs au bino boyebi. Je préfère me taire na lo baba komo na bangote. Ba chanteur nyonso bazalaki wana ba chanteur otu balaki wana soki botali banda Victoria bo mona bango bazali wana pour parce que soki na bina tanga ba komona bango te y a une raison. Donc voilà, après Bazuyo on intégré le mouvement, voilà, premier album na yo, premier album na biso alaki Mboka déjà tout avant tout ça l'album Mboka c'était il fallait que to betana na palais du peuple là où il y a place aux conférences nationales et Salamaga et pas le Sénat ils allaient en ce moment et comment ni na Sénat après tu es na stade de Martyr et à Martyr tu le premier album na biso ala ki Mboka album Mboka et ala ki remix ya succès fou donc il y a la référence na vocal ni zaki wana au saraki na Mboka référence à vocal na Mboka ezanze momo be via mbisanga ngona nini to ala na répétition na zo magazine ici on a yembi et puis après vient à la gina banda yokaki fo na tanga nem temps manze mwana et puis ba biseke no yalenga na koyemba nzembo yo pona ye mwana mama na koyemba jinesi poyeba tinarango na melakate na meki komela pona langwa na languite na bimakate na meki kobima na kokite nesilo sembe mama vocal swalaki yokoma kosomba biloko miswa kokangama yokoma koboya na bambongo ya sanze mwana mama oyebaka o nalingi yo zonga yo konsolenga donc na salango nzemo na salango pour na sala plaisir na petite sœur nanga Mayel Ndudi Mami Ndudi Fita Ndudi Karine Maya Coco Maya et Maïla Patrona ainsi que Maïmona Facile à garer. Merci na Maïmona Facile à garer. Merci beaucoup na Guy Massamba Bakidi. Sans oublier Brader Mavinga Gia garçon de Paris, Gilles Benzoula, les trafiquants, Nicolas Mdasimbi Pellet en Fumbo Mona Boy. C'est Gilles Benzoula. Et puis Nzembo wana l'air na sali yango
bayembisa nga open na stade des Martyrs mais malheureusement ebima na ba vidéo té. Mais entre-temps dans ce temps-là na yaki na danse mo comme nango mampeso. Eza danse bana lingwala. Pour parce que nazape moi na lingwala. Donc eza danse ya vie na nga mo boye Emery Mwamba. Yende mutala qui créateur à danse parce que moi lingwala bimsa ba danse neti kwasa ebima na lingwala mampeso ebima na lingwala mampeso mampeso eye mampeso yayo vous comprendre donc ngam tuna yaki na danse na fait une longue histoire hein na longue histoire wana na mboka voilà wana mboka donc ngam tuna yaki nango na pesa ba animateur pour parce que moi na biso na Victoria là qui kinga ebisa biso soko mone lo mo malamu zo sama na quartier yaka na moto ofula ngo eza lokola bana soka ba kiwanzeza eza lokola ba net ba langila ndenge eza lingala moko oyo mutu na mutu pe a contribuer azwa mo vocabulaire mo ya côté na bango ya quartier na bango aya nango na kati ya mouvement yango mone sala langila mais kolo langila la vie na biso mo ba kufa Sankara wewa wa yaka na langila voilà Sankara wewa wa yende mtaya na langila do ba terme wa Zoé bela mtaya non c'est pas Zoé bela kutango Zoé pas kuta yango biso nyonso to kuta yango mais Zoé il a rajouté des mots lokola bato nyonso ba rajouter ba mots ozomona eza lokola Fanta to bengango Molifa Momi Ephésien Joe Corinthien Venezuela bikoso yo ozo comprendre donc wana ya liba biloko yo to alaki na mais mutu na mutu pe auta na moi eloko moko na quartier aye nango to pesa ngo pifo malade yango bozali nango ndeni so yeka na Victoria to bandalo balangila fo ye baka langila malade yango zaki ni tonga ngo ya nini ezali banda beta bino tonga kuna to zeka na ndenge ya spiritas kana non ezali ka état d'esprit ezali ka état d'esprit parce que au mouvement ndenge to za na Congo wana chaque orchestre eza na modèle nango evivaka baza na conduite na bango ndeni batambolaka parce que biso na Victoria même atako to yaki na kimuntu donc il faut se transformer parce que groupe wana la même atako bana otambola logique so ne tango kokoma l'air mo mona mna l'air mo bugi peka l'air mo figure marque on se comprendre donc eza ba benga virus virus moko il faut ekota yo en plus botikala na otile so que otenga misaka munokote soit lo balangila so lo balangila te soit malasa so ki malasa te de façon d'être ba monaka mais mutwana ndenge ni donc voilà c'était un peu ça chacun de nous a essayé de copier les King Kester à sa manière mais il y a des gens aussi qui ont copié King Kester dans le mauvais sens dans soupe copier King Kester dans le bon sens donc voilà c'est un peu ça voilà où azwa ki moi muke na kati ya bomo ya King ndenge to vanda ki en tant que grand frère et patron OK Denilson au intégré groupe premier concert bon toto sauté na biso directement concert na stade des Martyrs on a Congo mobimana bat bando beta na ba stade mon côté groupe mona beta na stade mon côté tant ba elebino na elebino makansike bu beta na stade des Martyrs bon au moins la idée nan moniteur ou yemo non il y a la qui idée yemo kwa mambo pour parce que mon vient na zala mutu mo ya ba bengango ba ambition ya minene donc atinga toujours kotia bar très haute au moins temps on vient recruter biso na 97 via qui to salimbo kamboka avec double CD ou estika au salamate na Congo ke bo sala album avec double CD etika la au salamate longue histoire double CD après King Kester to beta na stade des Martyrs batwana obeta una te toyebika eza makambu ya ndembo biso toye vraiment il faut na kumisa producteur oyo abetsaka biso kuna de fin Skimex akufatika biso et puis vient abiso Johnny Shongani que je salue pour parce que bangone mutu balaki ba producteur ya nini wana King Abino na obeta concert stade des Martyrs King Abino obeta na stade des Martyrs tout le monde le prenait pour un fou oui, tout le monde le prenait pour un fou. Nabilo ba musicien. Même Bissopé to maintenant ba tobi mais vieux ça va pas, il y a un problème. Pourtant on est ici parce que vieux a pas 17 ans na poto. On a dit ça donc moi ba repère ça perdu mais comment se fait-il il s'est dit qu'il va jouer au stade de Martyrs qui a une contenance de 80 000 personnes. Mais attends, c'est la folie. Même Bissopé to là il to non mais vieux azo mais ma biso. Tout le monde quand va le quoi maseki.
Tokei, Tokoti, na stade, Batie Biso na nini. Non, to visita ko tout. C'était le jour même du concert. Toye, to vandi na nini na katia loge, bandi ko kota moko ti na ndenge. Bomona penake non, stade penake non, et tonda na ndenge na ngopo parce que période wana omoni population ça a augmenté au fur et à mesure avec le temps. Na tango biso to betaka martyr, biso to lobra ke to salaka plein. Mais après, il y a eu aussi d'autres artistes qui ont joué bien après nous. Au moins, chaque contexte, et il y a un Makambu, Likamoro Yassika. Voilà. Biso tant que tu na stade de Martyrs, il y a la guitare qui bâtit podium, tomati na podium, non. Il y a les instrumentistes de balai na l'icolo na podium, biso va chanter toi là qui na C. Hein, on se comprendre. Et puis, Batou Bafanda qui vraiment na C, hein, Bafandi na C, pena na pelouse, wana, ti l'icolo, donc c'est aussi Batouana, tu sais, on a nenga sima na sima podium. Bakokai pe koton di sa stade. Plein. Voilà. Donc, Bisso Moutou, donc moi, Denilson de Toula, les Matelo qui vous parle aujourd'hui, Nazali, le tout premier chanteur de ma génération, Yakoniata, Stade des Martyrs, on a Kobeta, en tant que chanteur, il y a la Tamagnola à l'époque. Mais là, Kourana, Batebele, Balobela, Yamote. Parce que Bino Bozo Bomba Manabi. Batebele, non, les gens, les camarades Bomba Maté. Oui, mais des fois, il faudra laisser que les œuvres parlent d'elles-mêmes. Mais là, on a constaté non, ce qu'il faut tout banaroloba. Obligé. Ouais, il faut tout le banaroloba na nenga bien. Boye bayango que moi, je suis le tout premier chanteur. Oyo a Betty, il y a Victor Eleison, Oyo a Betty Stade des Martyrs. Et puis après, bon, qu'est-ce que c'est que ya Sima, Banim, Balongoli Fous, Balongoli Kobanga. Balongoli Lokoana, ah non, et puis on les canards. Ceux qui écoutent Betty. Ceux qui king a Betty qui a moté, tout le monde a ligné causé. Mais le quoi king a Ozaki a Betty yango. Et voilà, il peut se faire courage dans le bateau. Soit les tokens, des tokens. Donc, après, tant que vous avez question doute. Après, tant que vous avez retourne à bien siège et le bel retourne à Bisso, en fait, tu as Bolimbisara, diarrhée, parce que c'était la toute première fois de ma vie. Na kende kubeta na liboso ya public ya nenga libumu pende balukanga. Et puis, benga soto kende na shongani na matongi to kozwa. Moi, eloko na biso nenga to beta ki moi tweke. Ngana kokai ko kende te. Pour le Boumeningani don allait obligé fallait gara tout la mousse ya zaza na ke negi shinga pemba na ke ne motole na ke sala ba faire motole donc toilette ah ouais na ke sala ba faire donc c'était ça quoi. En tout cas ça ils allaient bien. Merci beaucoup na Denilson Lutula, merci beaucoup na Ornella Siska na Bosanité ngana bo ara mikolo ya gikaka ya gi basket kaka na vungu le dadi ma vungu le bangwana pena donc ya gikaka siko tozongi wana mikolo le gaito moni yona kinya na mars vous allez na kin vous avez lokani na kin parce que vous avez na bino na groupe te ba Victoria ne se kufa nango te kolobara bongo teke ba Victoria kufa oui Victoria ekufate Victoria ezala na gisasa. OK. Victor Eleison, Dream Team, Dream Band, ezala na gisasa. Aujourd'hui, mon bien la cadre. Parce qu'il y a un orchestre na bamot. Papa. Orchestre ba jeune mon bien. Papa, na lobby hein. Wa kangabino album ya 10000. Non, ba zape atakutu na ko bani mpifo. Aza na mpifo na te. Disque dire ezala pas na it. Non, c'est faux. OK. C'est faux. Disque dur ezali pas ya Mais, le fils à Kester. Ouais. Donc voilà, on a Kendeki qui ça le mois de mars. D'abord on a Kendeki pour poser Pierre Tomba la papa nanga comme vous le savez. Okay. Ouais, papa Koufra na 2013. 1er mars 2013. Papa Koufa qui alors comme moi on soit c'est respectaka, il faut kende ko kuna moboti. Na kende ko kuna moboti nanga. Et puis ben très place autokunda qui papa bah comment il menacé donc biso toza ba leader d'opinion quand il y a des choses qui se font dans le mauvais sens au pays faut to le belayango parce que congolais lingi plus buzoba congolais place bazoba makambo sérieux peut-être pour na vie na pour na venir na congolais au talate neti ba mona ka biso voilà. Olé atsali toyi ayoka bande kona bazolo banini. Qu'est-ce qu'ils sont en train de raconter? Mais bango batala makama pam. Ce que non moi si mo bwe
takalos moka bimé koto comme na bengo na privé ya tindelanga ba platine yango tindelanga yango même makamwa sérieux ba oyate ozomona donc eloko naza koloba ezo sala mape mingi lelo yo bipa yo baza kokunda bandeko na biso tozo komona baza ko expoluer yango et comme bandako même là où moi j'ai enterré mon papa, pas moi. Nous avons enterré notre papa. Pour parce que si on a dit moi, papa n'a pas été voilà, tous les belles. Si on a dit moi, c'est l'égoïsme. Là où nous avons enterré notre papa, bah pesa kabiso place. Pour parce que papa fut militaire. Après ça sur place juste quand sur les aéroports, cimetière à Mekonga Tokunda papa. 11 ans après, babandi goya oteka ba mapango. Place one. Des fois moi je me pose la question. Est-ce que bateau ba oya resomba ba mapa en place? Est-ce qu'ils sont bazan normal? Est-ce que bazoye ba mamba? Est-ce que bazoye ba makambazo sal? Biso toza na mboka ba mémoire bateau de la livre vraiment. Bazola na kimiate vraiment. Lelo ki sasa e koma soki mbule beti eza rotonda boyebi pourquoi? Des fois tant musu ba milimo ane zo sepelate. Les gens qui ont battu Kinshasa, bateau oyo ba kataka banzete, ba rambla ba ngomba, ba sala banzela, bipayo ba kunda bango, bino bolongoli bango bokomi ko foot, bokomi ko tcha bandako ya ko footela, bandako ya ko vanda. Mais est-ce que boza normal na makambo ça? Ozola bien na tom na. Ozola la pete. Mais attends, moi je me pose la question. Est-ce que boza na kimia? Oye bien, balobi nzoto oyo ekendege memolimo ezonga ke pa nzambe. Po nyoso esala maka parce que na kati na biso tozana corps et esprit. Corps et koufara mais esprit koufara te. Etikalaka. Etikalaka. Siko bino ba makambo bozo bozo mona normal. Biso to kende ba cimetière ba Montparnasse wa. OK na cimetière à Saint-Ouen, OK na cimetière à Panthère, ozo mona ba tombe ba 1800, 1400. Na respect. Na respect mais voilà, comment ces gens-là arrivent? Il y a qu'on conserver ba tombe na bango et biso tozo ko conserver ba tombe na biso. N'importe quoi, c'est vraiment du n'importe quoi. Cimetière à Kasavu yangiringiri était comment? Cimetière à Kasavu boezan face à Mama Poto, les loso recueillis au Rumona et comment nango ba magasin. Donc eza mawa trop. Vraiment il faut to ba ko respecter ba mort yango lo na ngana loba. Nga soki na kendeki c'était pour poser la pierre tombale de mon papa. Parce que place où va pesa surtout kundae ba comme ko tonga banda to ala obligé to exhumer avec la famille conseil familial voilà to exhumer qui papa yango to tcheke na nécropole et il y a un ami qui s'appelle Didier Kisata Satis que je salue na Bruxelles bango de baza ba koloki ni kese place où boka kini kese na route à Mokali wana na avenue de l'indépendance il est ngabi non na Kingasani na Kingasani Sengabi ah moi na mainde ne ozo que reposer Pierre Tombala papa ndeno ko beta pe tout kuna ocha libaya et je suis allé na tchaki pe libaya na betipe malgré que ba mikakata nuzalaki mais na betaki bande konanga ya sanek ya courant ya mikakata na courant voilà instrument non instrument makamuto yalaki bien et problème to aller na encore boyebi ki ne koma courant mobulu et puis na ko pesa no conseil bande konanga to beta ba concert na mois de mars te na libanda concert à mois de mars donc ba mvula ba makambe belé en plein air voilà donc il faut to lukato beta na kati donc on est ali constant on a salaki to betipe concert bon to check un samedi ça n'a pas marché il y a eu la pluie groupe électrogène est bêtisé puis après tout s'est rattrapé et voilà quoi ok Denison to como qui n'a absolument pas to succès absolument il faut na zo première partie dans zo question des impacts masolez et belé na ko to continue ba profondeur tout le monde a chanté où il y a Tchaki Pierre Nakati à Victoria Election à l'époque Victoria Election Malembe chant oui à hôtel Kotika Bisso absence il y a Denilson Lutula na dei ya Malembe chant tout le monde a kioté pourquoi absence vous avez qui n'a pas guerre n'a pas collègue n'a pas qui on a tourné te wana kutala merci pour la question wana kutu pire vieux au moni vieux el tangaza obela na keneki même ata na plateau ya collègue Nabino Dembo voilà moi ça mandef na PC mbote à trop na lekaki na plateau na ye pour na ko exhorter bateau voilà na Argenteuil na lekaki na plateau na ye pour na ko exhorter bateau et ça va que elle chante au Azarobela je suis le bon na robeta toloté je suis parmi na ba ki ko PC là ko pe bateau ba ko PC là puis ko kende ko tala état de santé na place wa bane ko vanda donc tango akufaki liwane salenga pasi trop pour parce que nga na bane ko kende ko rendre visite ngai na mulo kanto na vie ogilu tula to bane ko kende ko rendre visite mais tango vie akufi atika kibiso moi j'étais à Kin
mais matanga nae na salaki yango na Kingasani, je suis allé lui rendre hommage na quartier nae. Donc na Kingasani to salaki wana bande konyo surtout na famille nae azalaki honorable Senado azalaki bourgmestre pe ya nini ya Kingasani. Kingasani ezalaka communauté Kimbanseki. Voilà. Monsieur Jean Singanga azalaki, batebele bazalaki, kulutu nanga Stino Mubi azalaki, et puis sous nani collègue na biso Pati ya Santa yepa yaki na on a Vestino Mubi pas yaki. Vestino Mubi yaki, voilà. Même la base. J'ai des images, voilà. J'ai des images donc na koyiko pesa bilo bo illustrer voilà. Liwane salaki biso pe na passe. Donc, paix à son âme. Il y a parmi les administrateurs qui récupèrent Abisso dans 97. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, na Joël Firenze. Merci beaucoup, na Yemoko Molati. Si son Molat tableau va bien, oui, awa, au coup de pena forme bien Molati Sazawana, alors là, tu pena bilamba bien. 12 ans, il y a King Kester et mené à Kwamambo. C'est à Mabele. Bino Botu Wanda Koufana King Kester. Grand prêtre. Comportement nae ba kané pour toi qui anda ça nous ba kana et pena ya nyama non n'importe quoi comportement Kester là qui na ndengeni tambo vanda na et pena boy azakolia fufu mingi azakolia mbinzo mingi le comportement Kester là qui ndé azakofinga bino mingi non pour répondre à question na banana ou pesa na mbote na Jean-Claude Mabanzo na Didé qui sata Satis Toussaint Moupa Taniere Barros Electromécano, Rémi Catus, Nana Lutula, j'étais salué, héritier Mvouki. Donc, King Kester, Azalaki Moutuloro, la Moutonyoso. Mais, Alaki stratège. King Kester, c'était un grand stratège. On est allé l'air mon bobo, bimane bobo, qui est des restaurants, côté mon bozo d'amé à Bipeti. Grand prêtre soit zo d'amé, donc Adam avec Jatans. Donc, so, tiens-moi dimi, pas aussi dimi. Donc, on a la télévision, il n'était pas comme ça. King Kester a un ordinaire, simple. Tant que enregistré, au monde dans un studio, quand on finissait l'enregistrement, beaucoup de même ingénieur JP Kiss, même Madou Kibambele, tout enregistré dans Meko. Ce qui est aussi, c'est 4 heures. Il dormait à même le sol. Oui, c'était un monsieur qui il était très humble. Et puis, elle est très comique. Elle est très comique. Qui ça trop. Donc, on a la télévision, donc la façon d'être et tout et tout. Même mais quand tu nous approches, c'est là où tu vas trouver que nous sommes sympas. Toi, là, on a problème dans mon touté. Donc, ils ont la télévision. C'est la télévision. Et puis, ils appellent pour quoi. Yo, l'ingin de moi, là. Pour la forme. Non. Au moins, Moutuna Moutazan a ndenge na Zoé, Aza Zoé, Denilson, Aza Denilson, malgré ton bêta groupe Moromé. Moutuna Moutazan a ndenge Nzambatinda. Merci Nabouni Dinganga. Donc, comme vous savez, mon mouvement n'a pas de structure. Vous savez, voyage, mon bakota, Zambie, Kenya, Nini, vous avez parmi voyage. Voyage, en fait, tant voyage, on est salama, tant où longue histoire est outil qu'au salama. Parce que tant que ça, la longue histoire, voyage et Zalaki en cours. Ouais, voyage en cours, groupe, il fallait que les États-Unis, Banini, tout ça là. Et puis, bon, monimoté, mais comment il y a moto. Bon, bateau, bakendeki, bape batikale, bakendeki États-Unis, bala emisatu. Na Zambie, pour que Zalaki, na Zambie, wana, bakote, Nazokende. Bakendeki États-Unis, bala emisatu. Et puis après, groupe Moussou, groupe, na otanga bakomo. Ça sert à rien. Mais non, ça sert à bayebi, guitariste, moko bassiste, azan États-Unis. Aux yeux animateur, moko azan à Kisasa. Comment animateur à mon avis? Azan à Kisasa. Comment on est animateur à Victor azan à Kisasa. Balaki combien na période na biso? Balé mi balé. Moko na bango. Moko zaginani. Moko na bango. Et moko na bango zaginani. Ngabe na bossa ni moko zaginani. T'es dans le bâté. Batanga comment on a ça sert à rien. Voilà.
Quand on leur demande... Ezaki Guimolaire, Ah, autant il comme on a eu. Ezaki Guimolaire, hein? Bien joué. Ok. Donc, bassiste mon animateur mon chanteur mon. Ok. On aime tout bakende. Après le groupe Ekolanda, Oboye Bakiwana. Non, non. Asuka ki na Kenya. Ok. Na Kenya, bakomi kuna album ebimi na Kisasa. C'est moi qui ai fait la promotion de l'album. Nakin. Donc, groupe à la guitare, toi, la Kingaï Roki, mon frère Abel de Charme que j'ai salué. Papa, est-ce qu'animateur on attend à Komona? Peut-être. Est-ce qu'il reconnaît même que notre Denison a la collègue? Mon cher, il ne faudra pas tout ça la hypocrisie. Il ne faudra pas tout ça la hypocrisie. Ça t'engana ya kana parola kabino mafuta bin. Non. Ndenge bo ozala ndenga na ozala. Bokomi na Kenya, ba Tanzanie. Bakoma na Kenya, nga na kenete. Basali o bakokai ko sala orchestre producteur Akimi bango, ngai siko na groupe etikala ki wana na memi bango to kei na Lubumbashi to comme na Lubumbashi to vandi. Pourquoi producteur Akimi bango? Mais producteur Akimi bango parce que producteur akokai makamute. Akokai. On a vu na États-Unis. On a vu na États-Unis tango eko ya région de ba master ba sali ba clip yango moni biso na longue histoire ba blongi na biso monana te. OK. Donc, moi aussi avec le groupe, na memi bango na Lubumbashi, toqué na Lubumbashi parce que j'étais le seul chanteur. Na memi 5 danseuses, danseuses na rotan ba komo na bango chef ten na biso, mokonza ba mama Zidane, ozui nanyo Judith Mandeni, ozui Kadogo. Te yekutu te azalaka te période azalaka te ozui nanyo Kadogo azalaka madame ya défunt Echeomo yepé à Kende pe à Sonam oyeko zwa Tantine et puis cinquième c'était qui? Cinquième c'était Mado. Donc Kadogo pas azalaka danseuse. Oui, azalaka danseuse dans moi je voyage avec elle. OK. Voilà. Boké Lubumbashi to Vandi kuna. Et puis après, bon, groupe Tango et Côte Ambriema et Zongi Baek au région de Bissona Lubumbashi. Et c'est là où maintenant, tu es au sein la fusion. Tu es quelque chose de Zongi qui est mouvement et zo voyager au Kenemeki. C'est là où maintenant, bah, Makambi Banaki, où ça les a préparé que non, bon bébé Tamanarata Victoria et que groupe est Panza. Ni n'est Panza Victoria, les hommes. Parce que pour Fanda qui succès, en plus, na succès à Victoria, tu dis que Victoria lobi ba ki na bango mikil. Mamora to ara kuna o el mambo de Panama koto yo Victoria Lesson ni ne panza Victoria Lesson. Bon, au moni ngai déjà période où nga kutumda la mutaliboso na longwa. Oh, j'avais senti qu'il y avait vraiment de la jalousie, les amis avec qui on était, bah chanter kaka mité mama B envers ngai ba nini. Oui, je te dis la vérité. Chanter en mité mama B. Na otanga kombo ya mutute na bikaka mité mama B. Bazoe bela bazalaki. Mité mama B. Pepo na biso wana ya 97 wana Timothée mama B. Ndenge bavandaki na Kenya kuna balobi bango les 12 apôtres. Donc c'est comme nous on n'était pas considérés dans le groupe. On se comprend. Groupe wana kako ozoro mona wana. Après, je me suis dit, non, moi, je ne me retrouve pas. Les 12 apôtres, oh, bah, les 12 apôtres. Les autres souka. Bah, apôtres, moussouba, tikala, bah, tête à l'indika, na kisasa. Voilà. Donc, cela veut dire, il ne faudra pas qu'on minimise Ramoutou. Comment on a Ramoutou, t'es qu'on diminue Ramoutou. Bah, on a Bikedi, na Mbakuna. Vous comprenez? Donc, kozonga bae kozonga et sali ke tozongi kisasa kozonga tozongi kisasa na na monde température là il sous bien donc il fallait na ticket na bango groupe na ba na isonga bio ticket bino groupe na bino bo évoluer bien wana via aux États-Unis wana via pe na kini na kini voilà via na kini comment isiko que non biso ba chef son hôtel d'Olix ba masa musu bazo 440 pour passer d'Olix na ngiri wana bazo ba katika ba kelo kolenge ba kika lo kolenge ba mwe pa vie mambo ba kezo idéologie ba okima ba kezo idéologie biso siko lo kwa to alaki batimo to alaki ba statico nga makamwana nanda mona makamapa nanda mona ba fo makamupamba na kende pa ya mutute to uta voyage na vanda concentration ti ba masa pene pe sa mna ke non ba ko sela nga likopo ba bengala nga na chambre na bima na ngai pe oui wana via zaki oui via zawana na moni makamona mona ka juste na ke ben na ke pa vie mambo na ebise non talabo vie mambo bino ke non mona vie na okes na ke mona vie na ebise via be ke non mona mambo ngabino yoyo na moni na ndenga na sur na place awate après ça les 12 apôtres je préfère partir na claquer porte na kenanga je suis parti na ke Big Stars ba yambinga pe bien na ba papa Diallo
Delangonda Yoji, Dr Marai, a très bien intégré Big Star. Victor, il y a Big Star, voilà. À l'époque, Big Star, ils avaient fait ma tata. Banga gité na champ. Mais non. Montana Zawana, Kabo Sawa, Non, wana des blés, Kabo Se, si balongwa qui déjà. Biso siko, tu as qui na période de vie à ça qui album à Nessie de London. Ouais. Beta J-toi donc période dans Yangon na qu'est-ce qu'on mouvement Yangon. C'était cette période là. Tu bosser. 3 mois après, Nzambala l'a raté. King Azonga ki Mikili a eu un contrat, il y a Zénith de Paris. Bama ça tellement peine à Victor ba kosa biso trop. Tant ba web ça bangoka que non. Maramu yango yo, rien skit. Ba beta biso pe skit trop na mouvement yo. Ba beta biso pe skit. Wana yo c'est na Big Star. Wana na Big Star toujours. OK, maram na bango yebia. Na yebia ngoko tuté. OK. Na vandaka na talara mko mususu. Serge Makobo ya Lukanga. Il était le directeur des King Boys que je salue. Et on n'a pas la coûté pena maman na biso mamé génie lutula maman abino bolingi mwana nga te botika ya vana na Big Star place aza. Ah non azaka ya biso ba sala ba démarche jusqu'à ce que na ko réintégrer groupe. Tant on a réintégré groupe na ba 12 apôtres on a. Non ba 12 apôtres ba tia poa. Donc à part ba guitariste. À part ba guitariste, ba chanteur wana o mona ki wana ba kende soki 7 personnes. Bamsu bagé comme ba mineur. Bakei. Non mineur elle a bien après. Quand fou moyoza bien té. Ozomona. Baké sala ya bango. Donc baké sala dream team na bango. Ngai pesko tango esengé ke na zonga mouvement na eko zonga mouvement. Ndé na eko kuta bandeko oyo tozwa ki pona ko renforcer groupe parce que écrire ba massa na ba moneka ke non. Ah biso ndeza wetu boma king. Parce que c'est bon babia bon moniteur vient avant na poto au salarié mais bozo bossa na ke wanza king le roi des rois bozo bossa na ke za ngenge na roi ngade na image proche boy parce que yende moto autres te mais image na bossa ni na kuta ki déjà pilier marqué Vanda solo Vanda structure ba ba cheo wana voilà ba solo na ngenge na bango yo pe sala mpifona bango boule na bango ba kanse ke non soki to ye ke to non ke soki to comme na Zénith awa ke bango bazate et que nous les simba te tout ça là plein nous les simbama et bétama pour parce que Zénith on est parmi les meilleurs Zénith il y a concert congolais où beta na katia wana ku to wana na ngote et ça côté son et ça la spectacle open moi au doigt et à l'œil donc c'était ça quoi. Donc bana mai ba sambria tango ba sambria ba kei yo zongi okutaki ba chanteur pe musu bazalaki déjà okutaki lokwa neti ba gejo azalaki il y a Boujakité il y a Boujakité Rokia Zaro pas Boujakité et puis voilà les deux là qui n'ont pas bougé le reste na ba Boujaki nanga ipe na Boujaki nanga bien avant tout le monde après ba animateur moula ekoya après ba animateur oui les deux animateurs on otolaki na bango ba longwaki le général d'ambiance aye ayaki ye moroté ba yaki na arc-en-ciel mvule gono ka lisusuté donc ba on est toyaki na bango ba sala ba dernier maram na kata mboka ba éliminer ba o ba sala effacer les tableaux ba tanga utata komo na bango te eloté beaucoup mina Zénith de Paris premier concert na minuta musiko déjà kuna na stade des martyrs au lega de Ali Boumou yo moko lobi oluki soki ndaku ntina bobe na ngoni soki ndaku motwale siko tango comme na Zénith de Paris sur le penaki na bo beta awa premier temps au mataki na podium émotion ni lozaki na émotion Zénith. Merci pour la question là nazo répondre pour na ça la plaisir na son excellence Landry Bissi di Chilombo ndoya mokonzi na madame Karine Fondation Bambuta Patou Lusakweno Patricia Carrel et puis son excellence Patrick Mouyaya. Donc Zénith de Paris biso to visita ki amote to ikamba la moto yo beta to yaki na première délégation to yaki ngana gejo na ba instrumentiste et puis na 4 danseuses l'air to komi na Roissy 2 danseuses ba kangama nani na Roissy le temps au sala ba démarche ko bimisa bango bani tout ça boyebi ka période dango ni avec ba bazo et puis bat lokwa ba King Kester il faut vraiment ko kumisa bango et puis ko le baké ba laki battement ba laki très très fort parce qu'à cette époque-là il y avait le World Trade Center qui a été touché. World Trade Center est tombé koyaki
Donc, si on fait voyager groupe, la période où c'était pas évident. Il y a qui ça fait. Donc, il faut le baquer via Zalaki très fort. Tu y a peu première délégation. Tant que ça va être, tu visites tu Zénith, tu connais tu Betambala. Et puis Simba. Et Simba. Mais ce qu'on dit, problème dans Zénith, on dit concert tu beta na martyr, il y a Moï. Aux hommes on appelle na batu. Mais concert tu beta qui a Zénith, il y a na Boutou. Bino bon na podium, batindi ke bino ba mwinde za ko éblouir, bino kuna batie mulili donc aux hommes on a mutute. Donc on dit quand même mon fou ça. Et on a rami tout l'air ba nini. Donc au monde a peine bateau aux hommes on a bango ça oh baza à peine 1-2 mètres. Et puis ba musika kuna au monde a bangote. On m'a rappelé. Là ça rouge ça. Exact. Donc etonda. Etonda. Mais musique peut comme il faut comme mais nga na comprendre raté. Nga na lo baraboy échec d'un côté elle rappelle bien. Pour na elle ça ba défaillance côté aux ali pour remonter. Pour parce que sur ça la rappelle plein nga na et puis question mo be vient nga we ranson na tuna King Kester. A tuna abivé nazo comprendre été na obi période mo yangi manda la tamaske do sora bimi na libanda azo koka ko supporter les sous donc plein ya osaranate aya ko tuna conseil pas kulu tuda abivé nazo comprendre té soki na bimi donc plein wana nazo koka ko supporter ya moté nazo koka ko tamba ala besoin liberté ma afana besoin liberté mazo zo ngote donc yangi ma akoma iko bima il faut bima na butu tango batu moi vigilance et quoi yangiama il faut la tamasque donc il faut tu vois c'était ça aye ko senga conseil pas kulutu kulutu ebisa abile kinanga au monde succès ezalo kwa libanga mo ya kilo memi na mutu et memi on a gauche au kena on doit toquer na ngozongisio sima di bozo bundi abi même kolo yo kozwa libanga wana kitisi yango okokali susu kotombola ngote donc ndenge zo mema ndenge wana kende na ngande wana Tikila motante. Kotikila motante kena ngande wana. Et c'était ça. Bobetizine de Paris. Bobetizine de Paris. Retour fallait bozonga. Bina filé. De Nilsson tout la musique à Zaza. Bah c'est la lutte tout la l'aéroport au wapier tout a été à Zaza. Pourquoi Otikala qui peut décevoir King Kester est mené en démon. Ou ya contact na bino faut bozonga bobetane ba concert mususu po boyeba na yike bozonga mais bozaki suna confiance wana te parce que ba kosaki bino mingi toni non nga utele likama kosate nga c'était plutôt moi je tenais pas au tika na poto so que na tika la gale par Kanda nazalaki yo silika kaka par Kanda natali nyoso ngai na sala na groupe wana natali nyoso nga na porter na groupe wana. Est-ce que vous savez que Tine Toalagi na poto awa? Tant on a un mouvement Koufaki. Moi dans ma famille on a logé des musiciens. Ndako ba musicien na poto siège. Siège à ba musicien tant que Koufi no soir la Ferrière place to bande au Vanda. Palais Oyo King Kester azwaki. To bande ko vanda na biso nyonso tout. Mais tant on a ko ane Koufaki et comment ki moi na po parce que groupe Vanda plus de 2 ans na poto. Et moi, ma famille a hébergé des musiciens. Nous, on a salité dans le groupe. Ezala na Kisasa. Na Lubumbashi, c'est moi qui ai fait la promotion de longue histoire. Au sein de mon intérêt, oui, bah, que non. Eza groupe na biso. Basaka Semou le Bandoya, Basaka Loso, King Kester Andotinda. Non, 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 oui, biso le romo be pelé tan fumo. Au moins une place où tu vanda na famille. King Abana Otinde l'autre. Tu vanda ki na ndaku ya Nana Lutula, qui est ma sœur. OK. Donc je ne suis pas ici pour nous autant ba combo ba musicien auto berger qui non. Baza ba frère nanga oya yebi ayebi. Oya yebi te atikala ndengwana. OK. Biso ndenge to vanda ki wana ba ndeko nango to vanda ki na bango. Balaki nourri, logé, blanchi. Mutu moko te batikala kosenga e pesa mbongo to somba semul. Soki ba sali semul ezala Gaeta Kakuji, ezala ba bébé. Chapa papa ya Dimitri biso tout banai ko Damson ngawa toche maboko et c'était ça ezo la sa bolingo na Lubumbashi groupe tango ekei nga mama nanga c'est une ancienne ya RTNC radio télévision nationale congolaise nga mutu nazo mema ba musicien na radio na télévision na Lubumbashi po ba bakeno ba musicien Kester bazalia na yo ko pe collègue no mon émission Butalka Saloba ngai mutu na sali na téléphone voilà na yomto loba ngai mutu na sali tout pour na baye bakeno ba musicien Kester bazana Lubumbashi c'est moi
nasali mingi na groupe wana mais siko ekomi tokomi na poto awa ekomi soki ndenge ni soki ndenge na yana tsanze mona ngai ekomi jalousie ba problème ebele ba misusu ba comme quoi otonga tonga na basima ya ona mona nga bien bato ba mona poto kaka bato to yaki les 12 apôtres bato basi ba kenda na ba 12 apôtres basi ba kenda ba misu ba tikala ba misu ba daya donc l'air na komona ngabi be bande ko musu basali déjà dream team biso to beti Zénith to beti Olympia to beti Winterthur to beti to sali tourner to kenti ba Portugal ba ser na biso ba na boloko ba simba biso ba te belé hein donc mais sikoyo bandinga bazo tia banzembo ngana tia nzembo te mais sikoyo tana koma kisasa na bandolo bani eza soni po ba masano batikale ba osekayo donc keneka ozala figurant alors pour leur faire voir que non je n'étais pas un figurant na binga na bino to suki awa ozali noka na posa otikala non posa mingi pe ba otsa bazo voyager ba okende ezaka te ke ba faut atia nzembo moi mususu atia ane nzembo te ma voyager mais na lobby na royebi selo moko boy est-ce que oyebi que image à groupe ya ba chanteur bien sûr mais oyebi siko biso makambo yango elekana kaka chanteur moko ne mtatia nzembo mais ça qui soit question mais non oyebi tala ezala choix na eto boy tezo orchestre na alors au lieu que ngana vie na zonga suna kisasa tout bando beba na vie na préféra que na vanda na ngaya OK on comprend okay. Pour parce que il n'y a comme un problème tout le monde a ba makambo au mona boyaki na epoto bokomi na kisasa et comme sous problème bani ne comme au comme le kana TV au comme manquer vieux respect au comme ko finga e bani donc et lokwana moi je ne suis pas issu d'une famille comme ça na bota me quand même na famille ba Christou na bota na famille bentelo donc na talenga bino ce na bina kende kisasa e goluka ba problème et j'avais décidé de rester ici ya mona na tikala boye bozongi na bino kini yo tikali na awawa vi ayo kufa na 80 na 94 non 97 hein non 97 et ali création à Dream Team vi a kufi na 2014 voilà vi ayo kufa na 2014 wana yo oza déjà na zalada na poto OK na album ya Dizis Min ozaki participer nango babengaki ozaki participer non album à Dizis Min ndenge za bande ko na biso bazana kin ba onemba yemba kiam et puis quelques musiciens bazalia lokwa ba Jani soliste na biso azala na Lille na PC Mbote na madame na e baronde ba participer qui na quelques chanteurs awa baronde ba participer qui mengai à période wana na lagi sous na contact na VT parce que ngai pe na vanda ki pe na parité hein OK na vanda ki na parité na lagi plus na province pour na batela munoko na sens ligne parce que moni na lokado ki pe mais ça c'est clair c'est clair et net tant yo vani na mboka oyo soza na mukanda te o vivre ndene faut parce que mukanda on aime te permettre abiso to voyager mukanda on te permettre abiso zo musala mukanda permettre abiso ba makambo belé soko beli tu vois donc c'est ça donc c'était ça quoi donc tu vas participer na 18 minutes non on a participé mais na yebi quelques chansons ezana parce que to bandaka yango na 98 na point noir l'air to kendo bete na stade Mvulalea na 98 na 98 mais pourquoi 18 min et bima pété na ndeng PV akufa et akufi na 18 min na to yoka il paraît disque dire nango petit frère na joli mobiala nde mutakangango alobi et bimate yepe mutazu azwaki groupe mais groupe anga azui si les autres omona ba fêter toujours baté potion nini ya Victoria oyo joli mobiala zotamsa. Merci pour la question déjà dans le bama disque dire et pas na c'est faux. Et la deuxième des choses, Victor est à royauté. Et quand tu dis bango, ça veut dire quoi? Il y a un qui a président. Et ça veut dire quoi? Non, vous allez qui a président. Tikala onde. Yoko tu babenga na 18 mois au yembo boy. O tikala na onde. Ero na koma osambela nzambe. E bon nzembo balinge babenga ya yemba nzembo batamitakala o benzembo nzambe. Tala webi totika ko sala ba venture omoni soki mo we azali soute batunyo surtout ba ka koloba surier ba ka koloba ba n'importe quoi bani batemwe bazali babenga ya koyema na 18000 aboya alobi ke ya sambela en tout cas ko excuser nga tant fu mta meminga na terreau na linga nga okota te pour parce que même yé moko tant batuna ka ba makambu
alobaka jamais ba comme on a biso ba Messiah Victor a reconnaître ka biso te, ce que biso to reconnaître en tant que qui. Il faut que que Victor est un royaume te. Kolo Victor azalaki, tant Kolo Victor azali sous-souté, même soki yo moni ke yo za leki, olingo ya ko mouvement. Oya na ndenge mo ya propre na ndenge ya bien. Ah bon, eza boza. O moni eloko pesa soit faisant nini. Tant ba koma na kin, ba uto kundavie. Ba yesiko na salle ndenge zalaka. Bachabola kaka bache pression mais ndenge nini yemata mo plan moko. Ba ya didi kinoni ba cha chombala. Voilà. Bache mo pression. Siko l'air kaka bandika ko boire kaka ntwaka bo mo ba santino, ba cinquantino, ba vingtino, ba trentino. Et comme ko ya mbala mo moni ka bi menzelo penga na moni na ko kumbela na ko mais entre temps bosa ba petia kese ba yuma te biso to ba yuma te. Ah non, biso za ba yuma te. Yo uti na soki wapi mba mo yo ya ko bunga na yo bunga na okutu babenga okutu ko bungalo on prend non tu n'as na kende ko chema Bogota na 2014 je suis resté une année à Kin naye les images sont là. OK, tout ça la même studio tout ça la même voyage à Matadi to kende ko beta na Matadi mais to suka wapi est-ce que on s'est retrouvé dans la vie papa ata nabi ata bon yo en pino ki falo na kino zo se retrouver te artiste et musicien. OK, na kendeki na kini te pona zo bomengo artiste et musicien na yaka na poto artiste et musicien partout où la musique et ko benganga na ko kende na laki ne lika que non et loko parce que monita on vient kufi ba tendance et comment gebele na laki ne lika et j'avais vraiment de l'espoir. Nabino, le rôle à Kuluto, à Jiboro, c'est que à Kusangisa, bisognos. Et fait comment il ça là, comment il déjà ko benda, moko. Parce que nous qui sommes le Dream Team de la première génération, Toba Monaki, et l'onginanga des jeux emblématiques, il n'y a plus au benda bandeko, musuto bande déjà au benda bandeko, moko. Mais son problème c'est quoi? Il fallait être sérieux. Tant que vous avez retard, il y a des magamusu, il y a des faisiens, banini tout ça là. Au monde sur le côté de la liberté, banini faisiens, na nord Kivu, il y a des kini, banini tout ça. Le monde est là qu'on a un des salaires que non. À quoi aussi mais là qu'on a été puis bat babaye. On a joliment bien. Nani? Joliment bien. Joliment bien là. Joliment bien. Donc c'est ça quoi. Donc après vous parlez na bino. Non, ngai na mona que na baneko lexa oui sérieux na mote. Nga za tata munene. Hein? Na tata munene, je suis quand même père de 2 enfants. Ouais. Na bana mi balé donc na ko linga te mutu moi memanga na buzoberi hein. Na marque moko non. En fait you fana na grand prêtre. Fana na grand prêtre ya na e. Fana na defao. Na fana na grand prêtre defao. Na fana. Merci beaucoup. Tout le monde qui est absent molo. Talaka na qui Denilson, artiste, musicien, compositeur. Est-ce que na carrière na o eso composa déjà chanson? Oui. Banzembo Ali. Banzembo ça parce qu'en fait moi je suis ici d'une famille ba komama kasi hein. Même si on a composé mais ba composer linga. Talaka est mon oncle azana. Oncle était mes bas oncle. OK. Yeah, déjà oncle au African Jazz. Et do clari le tout la talabanzembo. Si on a bien ça la reprise eza ebele. Ngata na composé mais ba si ba composer pour la. Donc voilà. OK. Yo za rovana na Kinkester menia. Na zonga na mwa mukie. Na tuna ki olikamba comportement na yebo biki emo bwanda ola na bino na ye na tapi. Tola na tapi. Na siko na ba studio. Ambiance ni boza na ba studio. Ki bo fandi bo siko Kinkester na studio, bino pe na studio. Ba gazma wana o msusu ko yemba te po emo ngapi ba gazanga apa Jordan Mizwa. Ukakata. Omo ni tego lo mama te. Bon siko il m'a dit, mais mon toto tu l'as tout mélanie. Tu as changé la face. Ce qu'on a qui n'a Kester est mené. Il va nous en dire. Ouais, na question na répondre en haut. Pour na bana cas social, lingua la cas social. Les abongo président Gifoli Kitoko. Jomata Masikini na Gili Bilolo. Ah, Jomata Masikini a fait un concert bien mkolo. Et puis Jomata Oba la semaine prochaine. Jomata na ose l'invitation nanga. Bon, omoni King Nenga Zawana azalaki mutu moko ndena ebisibino alaki très comique. Aobete la bino ba masola viva. Et là peut-être musumna ou et puis non la bina na boule pena non.
lelo naza pia ka ifona ke senga vie moi lo chocho moko mabwedonga mema donc na masolo mona yo mope buka na mono zipe lo côté donc masolo ka de tondisio à le tamboloke. C'est un vieux, il était très comique. En plus au moins dans studio ala qui était réceptif hein. Au moins ba blog mingi to beta wana. Parce que ba to ba to moni longue histoire to beta on a ba instrument na biso moko. Pour kinga somaka père mo instrument et uta mekili. Soko tali concert ya Yangiama o ya stade de Martyrs wali bosso. OK. Matériel wana au moins défense wana ya Victoria. Mais batika la lobela ngote. Lelo ozu révélation hein. Boto na ba message Victoria ba yeb sabino défense wana ba beta na on Martyrs ya biso. Sima wana drum guitare accompagnement ba ni ba ampli wana ya biso. Après ba renforcer na blom sous. Ozo mona moni relation orchestraire azalaki na on ba petit na ye. Viens na biso motayanf tanga kele ko beta na nini yo na stade d'hiver ba plan beta ki ya viens na ye. Ozo comprendre donc viens alaki mutu moko boy alaki simple wana ezali na oka ki chabwala non ki chabwala non ki ndundu na ki bandu ki mundu ndenge nani Burkina Faso lo baga obalia ki ndundu no ça no yala na ki mundu te via bana ya batu nyonso King Kesser bando ya bana vraiment batu nyonso alaki vie mo azali ouvert mais là on se na o sexa bino bato bata la biso dans sexa bino yala esko tam su buvandi bobu mo na bu groupe ba faisait écoute groupe ba faisait mon demi groupe ba faisait mon demi kana bisa gyo na bisa ko na nini na code be faisait ba bana le 12 apôtres 12 apôtres to ba faisait na ba Corinthiens be faisait banzazi Corinthiens ba joko se OK pardon donc il faut vraiment ça na kati ya nini na kati ya nzumu na biso ko ba mamoneke nous on prend et tant so be faisait ba Venezuela ba ni boeza na ba masola kala tant so visolon rap tant que émission so ndenge ke bien et tout so bena donc bina filet bibiche la filemo na profiter pe pour na pesa vie na filemo le tout la mbote na vie na Christian Engele na London de Christo avec Vienanga Roger Mangala sur arrivé ga petit yana oui ya banani wana on avait mukombo sona ya ngalem Petrus ngai ko prele ngata mukombo soti yanga peta ba Venezuela na opesa mukombo so donc on peut les moko il peut se dire il peut grouper on comprend on a président donc ça fait moko azala qui très comique il était vraiment et puis ce que dans studio so bozo yemba il était très réceptif ba partition na boyo kaka mususu yela ke na mutu beta bo pum pidin pididi pipipin tudidi to babilo ko na donc yela ke na mutu donc ba partition bo monaka abimisa ngo boy au moins beti on l'air mon pe guitare skit pesa na no pesi guitare mon beti wa mona kokite bon au moins neza continuer quand la ligne wana lui c'était comme ça et puis à la question net vieux côté na peno mbi bien terre na mbi bien terre bon na sala ondeni au pesi pe boule a zupe vous avez le bané pe oyoka pe si OK si aganga te ke po ya la qui yanke ta la musique non OK non ba no ganga na yete mais ngana yebi en fait à la gisco l'air mo so zo yemba mabe pour ya bana ovana mingi place au ingénieur azapla ba sa prise de so poizo yo kabablo wonya soto n'être capable PDG Fire voilà sikoyo et pas PDG za na ngambu azotala biso koto biso sikoyo tozo mona ka ba tête viesco ala l'air mo mona so avane mona asene ta kiti be vitrane zo mona au mona e bien te so salika erreur mona telemika bu mona o mona figure donc yembi mabina au mais abanda ko beta na été elle est juste kaka ba grimace mais tant tu as bon chose là déjà et comme ça na complexe que comme banga bon c'est normal que mais il faut se ressaisir parce que ça musala webi que non ne nazaro lemba na il faut na miteka je dois me faire vendre il faut na miteka pona lobby voilà nazalo na ko yiko sala OK ce que tu no baboy
est-ce que comment possible vous faire un question binom balé ka boli ape fufu binom balé place mo na maboko non tolia na nous fufu ensemble mais tout suite au kende place va servir biso mutu na mutu na sani na e mais azo laksa non ba lire na jatans donc so dawe moi 10 000 au pangusa ba yu ma ba revete di bon siko ça mais moi peut na ta voiture un jour ou qui n'est pas dans ta voiture si biso que non que tu kana pas Ephésien. Non, wana sala on était mais na ebi ke tomata na car parce que RTNC tant tozo sala clip ya mboka RTNC na parler na biso za musika te de lo ka kamusanga donc to yeto sala ba clip au moins à cette époque là c'était des CD hein CD il faut que vous en appareil oh ils en ça la lecture à CD parce que tozo tourner na libanda voilà si on a le famille ala ki pembeni wana maman et pas na biso si rien avait roulé na BMW, tant on va retaper BMW tant à un kill. Pompe qui jette. Pompe qui jette ici. Il y a rouge bordeaux. Donc, yé na gauche, na droite, à beta pena arrière. Kobanda RTNC pas parce que bateau ba ebi chez biso na lingua là. Nous dit RTNC ko ça là ba 70 mètres non. Ba 70 ou ba 80 mètres hein. 80 mètres ou ba 100 mètres. À beta pena arrière pena tina lupango to kangama na popiso to na bolongo na kabinda swelo kabola biso saka ba mire siko chebiso serena na ba voisin na biso ba lembi ba nikez lembi ba nana ba ser pamphile ba Clovis lembi ba Olivier ozupe na vie na ngai ya dodo nani na Orléans et na mboko ni na Chartres na peso ya dodo na peso ba mbota trop donc abeta penda rire ba tout qu'est-ce wana eli tout na kota na zuka appareil ba moi démarrer to longo sur la ti toke RTNC toke mais là bobo ça veut dire qu'il y a dans la course à la voiture oui à sala rallye parce que ça qui a sala rallye qu'est-ce que ça sala rallye il y a sala rallye sera mon capi banini tout ça hôtel au capi kuna banini donc hôtel au capi bisa na ma campagne ozo mata donc via zalaka pena via zalaka muta ambitieux sala ba makamo bo ba peut-être amsu ba sala ba atikala au sala na nte na vie na bango. Et puis il y a beaucoup de gens, bateau mingi va copier après King Kester, va copier dans le bon comme dans le mauvais. Donc mutuna mutaye bika kana koto yi à copier King. On se la ligne oya kende là. Voilà. OK. Regret na ezala kinini na maramba basi na eta ngozobeta e koto mwasi koto boy. Regret na ezakinde nandenga za rolela ke encore faire na palais aliaka badi vraiment banini. Non za ko fanda wana soka zo lobango. Non mais King est un homme fort hein. Ouais. C'est un homme fort. King alaki mutu moko alaki motema makasi. Donc un homme fort. Sora zalaki mutu moko zalaki fragile. Je crois peut-être que depuis à cette époque-là peut-être santé de l'ingé ko s'est fragilisé. Mais tellement que abane toujours ko surmonter hein, abane ko surmonter on boane ko mona ndenge. Mais quand on était tous ensemble, il le disait pas. Ah, Bayou m'a dit. Vous comprenez? Bango tout Bayou m'a dit. Babendanga limba. Vous comprenez? Mais eloko wana biso boyatika la oloba yango te. So moni peut-être aloba ki ontam sous na média, c'était à coup de colère. À coup de colère, tellement que tu as beaucoup fait, tu as rendu beaucoup de services aux gens. Bamso laksa ba ona ba ko yemba o laksa on ba marambe belé. Bolimbisanga. Et puis après ba ko chayo ba ko poignarder on a mon Congo. Ça fait toujours très mal. Mais ba bloc on a il se plaignait pas que ningi to va ba petit danga bomoni batona ba salanga boy na boy rien. Il nous a jamais dit ça. Atika lo bangote. Non, atika lo bangote. On a sait ka ko batela ba maman bana ye maman mwana ye tout à fait ça peut ma bépé nyo sauter magi ba ebima na on télévision bon tanga zo tonga ndako ne wana bwana benga ndako wana Maison Blanche si ko na makanisi nini wo ya za tonga la Maison Blanche wana ah bon makanisi ala ikaka kosala parce que sur to bito le kara wankovia pour wankovia na pala danger à l'époque on dit écoute ça pour vraiment depuis kala seria ba mbeme wele injection pompe injection via le bac ngabi moi quand j'ai quitté la maison familiale na bimi na kei na somba ba palais avant ba master balano na berceau vous comprendre ngana somba ba palais mais eloko moko siko via salaka ba palais o ya sombaka il n'a pas construit atika ki on état oyo ndenge ezalaki taninga somba atika mais siko seul palais o modifié ki ali o ya Lubuzi
parce que voilà il est mon père en face école là je crois quand tu Wenze non na Sima Madouda ouais Wenze mon père ça quelque part dans le parage ba kota ba terre Allemagne si na bien ouais voilà ozomona wananda salaka moi modification muke mais ba palais onyo surtout via somba et là où elle a na KV eza omso elle a na bandal eza nini donc vie a modifier qui a monté parce que il avait aussi trop de makamoupe na muto après aller aye kotambola ke non ba palais na etikali na position wana mais tant ba masa ba komo zo le chocho ba motonga ba palais selon ba guna ba nkovi atongi yangi matongi mukulu atongi ba masa ebele batongi tu as la bi mais non pour na succès likambo faut ka Maison Blanche. OK. Donc Maison Blanche a do boule là qui penado na likolo terrasse. Ya la na terrasse mo ga na likolo et puis so côté na balabala ezaka na sima na mbinza météo wana ka. Donc so zaka na kwa balabala donc ozomona ba dessin mo ba vertiachi donc ya ga ba beta na likolo mona mna do palais ya king ya ngwa. Donc boule ne la qui non l'air mo pene liko pene pena écoutez là c'est est-ce que ça va regretter de pene ngelo ni na luki makambo yo parce que pas via la guinée ni so ka telemi pena donc azomona pena Brazzaville azomona fleuve azomona ba voisin oui boule pene la ki bongo et elle écoute tout ko non via zo regretter non et là que ça là kaka passe parce que il n'a pas pu finir ça a quoi que aussi c'est un côté malade de côté nzoto au moins déjà tant malade de côté nzoto pas problème à moi na neta mabeta qui est donc tu vois c'est mais bon pour parler on a so que si la moroté OK moroté calculer que ezana na studio na do beaucoup répéter na kati vous appelez un spectacle vous pouvez inviter tam sur moi 50 personnes vous tchepé ban chaise banini on dirait moi mini salle moko donc ambition marque ba Michael Jackson voilà donc vient na la na ba ambition moko boye maga silisia OTP à son âme qui sebe et mener ma solo sebele na aujourd'hui sur la deuxième partie non problème de déjà 1h quelques merci Denis Lutula merci na bande combien sur ya image prod au balanda biso bo s'abonner massivement pour partager est-ce que to fingi mutu nous bolingana na émission émission na biso ya Kimé ya Bonzambe oza émission ya Bonzambe tout à fait face à Peleta mutalorota micro na baba le comme réalité. Peut-être tu as 2 mots 3 mots en tout cas 2 mots 3 mots vraiment na remercier d'abord Bino chaîne na Bino Image Prod na remercier PDG Fire Basket ndeko Guy Basket Guy Basket des continents et certa na repesa lisusu mbote na Zinga Kemba na Château Rouge na repesa mbote mingi na Dievoa Senga na kopesa mbote mingi na Baroza électromécano Babi mufini kwa lingwala na bosani yote makimi yake na pesio ba mbote atro et mairie de Tchatch Tony Kani Mamale nazana bino maele et puis association na biso Asanek elikoloba association des anciens élèves de Ki Mwenza parce que je suis un ancien de Ki Mwenza donc ezaro kamama na président Dodem Poutou ba Koko Kisimba ba Lulu Kongolo ba pasteur Hassan Chabani na pesi bino nyo sumbote place Mozali matelo yeyo et puis naza déjà na studio na zongi na studio pour na compléter boulot na utai ko sa pour G4 production na Kinshasa na betagi na Kingasani na yeko beta na matanga ya Viena biso El Chanto voilà et puis na yeko beta lisusu na festival ya Rumba et de la Sap Festival Rumba de la SAP et Samaki na Mike Mendelssohn, qui est producteur de chaque année à ça là événement na couloir. Donc année prochaine puis les nous a programmé. Donc merci pour na bilonyo surtout au sunga kingai de près et de loin. Mingi pena oloba ezate. Merci à ma grande famille Djamba. Merci à ma grande famille Lutula. Ba massa Victor bilonyo surtout et certes na bino. Bah on a blessé bino on a beau écouter autant ba combo parce que na ligne na ba problème té bah on a teng ba combo na bino na ndenga banga no pa yango ba yeti problème ya tezaka lokola Yesu Christ ba manga libanga je te laisse pas kalata enfandara na kicho non problème té malgré on ndengo lobi amso bazo lia bikebi kuna bazo kemba ba kemba fort les tout le bas net groupe ça na Congo au salle de groupe na Congo ils ont accompagné yo nazana ba petit
nazana ba petit nanga o ba accompagner ngai soki net événement ezali pour parce que na ebisaki ba nga bo moni biso to vendre lisu na potote na kisasa te pardon mon rebeti baku to vendre na poto bon to yaka kisasa par rapport ya ba événement donc ce dans un événement na tindara déjà masolo CG nanga munda biazali wana ende mta 5 ba massa pour na ba répétition na pesi bango répertoire et puis après tobeti soki mwelo ekoti mutamta zelo konae mais soki ngozo ngano ali websi ba na mutu akeluka groupe mutu na mutu nasala ba petit mususu na otanga ba kombote ba petit nanga lelo na omona aze pas un tel ngana lobi bravo parce que j'ai fait du bon boulot na 5 bango à travers ngande ba moni bango donc na cause la jamais na calé bango parce que na ko mobiliser bango te basala ka musala pona nga ba osala musala pona nga soki siko na kompena na vandi pena na kine bien yango nazo senga na bino bana lingwala botala pe côté bo s'abonner na chaîne YouTube nanga bokota bomona ba boulot na sala ki acoustique nanga ya liona bo savourer yango et puis na senga na bino ata moi ba domper à la bien Denilson neni na somela ko moi ampli mo bo ya 20 Denilson neni na sola ko moi guitare yo sala bien na sola ko ta moi baguette na sola ko même ata baguette à drum ndenge vient nanga ya edo lukombo sala na orléans amona petit na mo ba batteur a sepela na amona écoute na sombela baguette sac pena bien na ba clé nango bani na kende na pesa petua moi pédale mozo mona ba biloko bongo nde to nango besoin donc bo sunga biso bo sunga nga tala bo moni maboko misapinanga nyoso tundenge za boye eza milai ndenge moko te ozo comprendre aza mukuse o baza mukuse mais chaque musapaza na rôle na ye yango na osenga na bino moi ampli naza koto moi guitare moi micro et ça la moi jolibilité donc on sait na bino ka bo soutenir botala pe côté quoi pour bozo tala ka ba côté na bango trop botala pe bikoso ok ezala ki bongo Pelé Tanfumu garçon de disque motalota mikona baba merci beaucoup na équipe nyonso ya Image Prod équipe technique le roi ba Jordan Mizwa to bo sanité PDG Fire Basket numéro 1 na boulevard Anatole France so ça na besoin ya service Créteil bo bengi numéro na biso to bino to yeko lamba biloko kitoko so ça na besoin ya motabetelo na fête na mariage tout tozawana obengi biso to ya na instrument na biso to betelo na mariage Freddy Jazali musique nyonso bokosenga a obetango ezaki bongo pe Tanfumu merci beaucoup Denilson merci à vous beta sous des parties thème ce olobi acoustique peut-être te provoquer sous acoustique moko awa weka na guitariste na yo na claviste donc to ranger salima solo oniati on a ce album osa single to osa album non eza kaka na osala ka nzembo mona zoembela mwana mwasi moko boye ka basi okoembela nzambe te tokoyembela mabele te tokoyembela banzete te lokwamba Michael Jackson tokoyembela mwana mwasi naembela mwana mwasi na mona lesio bien naembela mwana apesi mbongo te apesi nga mbongo te onzembo moko apesi nga nanu mbongo te na opesa ala kopesa na apesi mbongo nanu te mbongo oyo ya kopesa ezali mbongo oyo tofuta bakter donc bato baya kosala mosala bango nde tofuta et puis touta kosala eloko moko boye na kulutu na ngai Léo Dimba ke mafumbe napesi bambote donc toyembi na gitetela parce que boyebi ke d'un côté kota bo mama na nga donc tetela wana batetela banoko na nga boza ba papa wemba ba kumu manda chante bango nde baza banoko ba dembo wembo ba mama leki donc c'est ça quoi donc donc ezaka na nzembo mo bongo sebene ezalate na kati sebene moko non ezana sebene ba tetela ko ki tetela na tetela o kapna lo mamba eyo lo mamba lote mama to simba kotoyo era kibongo molobeli na bino yeyo bomesana na nga et ça la paie bien to tsaye poids Pelé Tanfumu to tsaye poids il faut to tsaye poids biso toza bato te ke totuna batu obalaki na nani obotaki ne bana combien non totuna mutu na likambu na ye likambu ya vie privée ya batu eza vie privée ya batu soki yo moko yeli biso ngo
tobeti mais soko ye nango te tokotuna makambo oyo eli décider l'émission est-ce que tobeti makambo bato non totuni o fere na fali na boyi kutotanga na koma bato kotoso ba problème te tobeti ka masolo oyo etali ke ya Victoria ndenge vivaki na baninga na ndenge place bokomi oyo tumoni lelo eyaki bongo peleta mfumu pona lelo na suki nanga awa ciao ciao ciao